aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingani chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Tozali na commune ya Kalamu précisément na direction Mompono bipai wapi mvula ebetaki na buta lelo esali badega bandako ekwei babiloko batu ebebi batu bacholi peteki na sikoyo batu baza kodinda kaka tango biso aime la grâce TV toyokaki nsango oyo tokitaki sur le terrain pona kotala lolenge kani population bazali konyokwama mais yango kutu ba jeune garçon na meka kalenga kawe technique ba ko timbele te pona moto aleka esengeli komemena mokongo 500 francs tope moto matala pousse population balobaki boye na micro ya aime la grâce TV boka lokole. Bonjour papa tu as de la sani ah tu as venu mon pono Kapela notre monde mai boye pour papa to lembi kodinda Kalamu to lembi ba tracteur foya et tumula ah pour la bien chaque moule betaka ah tamula muke kaka boye papa to dinda ka gouvernement to lembi talamboka boye tamula ma lati biso ndako mo medindi bilambe baby na la TV donc moyen sate ba konzi botala boye ba aider peuple congolais mboka na biso moko bomona nde mboka ndeko komi papa Gentili dans l'avenue na Okapela avenue bani de lembi papa to lembi de solution de lembi mai de lembi kodinda atambula muke to dinda kaka tala bo tala tabena bo de lembi papa yaya mabe merci beaucoup. To vivre la passe donc na nga mupaya na usina nga mpona eteka la Kapela moya koteka ezate o eza venir Kapela kaka donc eteka justement na Mariano moya na leka ezate mai makasi na ebite na sala nini na biloko pe to comme de 15 ans ngo to okende moya na sala ezate donc gouvernement tele biso likambo yo atele te likambo yo po to vivre la passe nzela ezate Gentili ata musala na ye to lembi nzela pasi moyen ezate pousse 500 moto poka etokuna 1000 fois tobikwa na pasi bacondition liso ya bambongo esinda te tala biloko mbula ebeti makasi tala ti ero avoka ebele boye elekama na ntongo moyen ezate tolembi nzela ezate ya kolekela poka ekotekela tolembi yango na ye na nzela oyo tolembi merci on azaki na yango wana mpona yebisa gouvernement na yango toza kosenga epai ya gouverneur de Kinshasa ya Gentili Ngobila tala lolenge kani population ya Kalamu baza konyokwama awa na po ya Mompono bipai wapi population oyo bavota yo pe balingaka yo bazali konyokwama yango te tosengi mokonzi lukamwa solution bato balembi na bango kozinda po direction Mompono ekomi cité du fleuve boye passe pe population bazolela kitote.